Maniki aza muto ya rakotia trouble ya kolinga mibali na biso ya ba musicien. Mibali na bonisi banani. Nga kolinga somono te. Bino mo boyaka bo panzira ba musicien makolo boy. Bobo sani, bolata akaleson te. Bobo sani. Mais oui, et à théâtre te. Manager vrai ou faux? Yo bima na JDT. Dans ezala nango babiate. Non non ayebi combien de fois na betaye na banda likola babia. Aye bien. D'abord bundana non tina banso. D'abord bundana na betaye. Histoire na zolo ba eza vrai sans mensonge sans nini. Nazaki fille oh ya nature déjà, je parlais bien français à cette époque. J'avais une belle taille, je dormais pas chez les gens, je vivais très bien, je demandais pas l'argent aux hommes. C'est comme papa me a coufi ce qu'on a natika na héritage. Est-ce qu'on maîtrise makambo zolo ba? Oui na solo bango. Que danseuse ya mbongo na Congo o aleki Jenny Azate. Azate danseuse ya mbongo na Congo aleki Jenny Azate. Papson Makungi, au Monique Biana. Aïe, yo ya fait. Fali un peu. Bateau là qui a donc marambo qui me dit. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satana Matoi, Pe Satana Zaliko Pakatanet Karana film. Yenani! Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Azali ko utiliser puissamment. Na cadre ya ko célébrer fête ya grand salut, fête du temps. Oyo ezali mokolo oyo tozali ko célébrer mokolo nzambe akutana kana mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir yepe ko kangola bana nzambe nyonso talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo mutozali na mikakatano ozali na ba blocage ya ba faire maladie incurable ozali komona solution te ngana yebisi yo yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tunangai ekozala esika nini awa na aqua splash oyo ezwami na croisement ya poilu na 14e rue limité industriel awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bandeko bolanda biso mokil mobimba. Je pense ce qui n'a se déplacé le dossier est grave, dossier ya bandeko na biso ba danseuse. Tomoni guerre ekoti entre Manique de John na bandeko na biso ba danseuse pour Manique de John alobi vérité ya makambo epasaka na ba mouvement. Manique alobi ba vérité oyo ba danseuse ba ka kosala na ba orchestre. Nga pe na soutenaka ba artiste musicien na ko sepela na comportement ya ba danseuse te koyaka kopanza ba secret o bosalaka na ba leader na bino vraiment zo sala biso pasi en tout cas na osenga pe na bandeko na biso ba artiste musicien bo tenir rigueur et pas ba journaliste o to ya yamba bandeko na so ba danseuse te parce que to moni pe mamieta zo mape aleke pandeko na so France Temai alobi pe makambu oya ye akoki koloba biso tozana to yamba kaka ba propos teni etali biso te vraiment namoni guerre ekoti makasi namoni batu ba poster ba photo ya JDT pa nene ya na Manique de John et puis si suka na embriement na internet to bi ke chaque mutu azana ba le passer na ye to moni pe disque d'or oyo ndeko na biso faire autre chose en Afrique du Sud et puis si maman na embriement na kati ya réseaux sociaux balobi
copier fallait en gopé et comme koleka vraiment ti na disque d'or vraiment trop c'est trop alors to banda émission na Manique de John on appelle ça Manique de John. Bonjour. Bonjour Ken Piana, bonjour babone nyonso ya Fimbo na Fimbo. Donc avant la banda na senga no merci na Nzambe. Nzambe apesa apema. Nzambe abakiselinga mutu na kufelaki mutu apesinga sumwa na mwasi ko kwa mwasi na na senga Nzambe wana. Da Jonathan ka di mabote. Mwasi na bote. Ah félicitations vraiment. To kufelaki mwana mwasi to sumwa na mwasi. OK. Nzambe merci. Et puis avant la banda na senga merci na Seigneur Jésus-Christ pour notre souffle de vie. To bandi banda janvier til auto comme novembre. Novembre, OK. Novembre en tout cas na senga Nzambe merci. Et puis avant de commencer, je salue mon pasteur Alphonse Kayenga. Na église Sion, le prophète Emmanuel Dodi, na les affranchis, donc basal na Nzambe o pena ba losala makambo ya makasi na mboka. OK. Ko ba maman Joël Kabasel a luko pesa mutu na n'importe qui. Maman Joël Kabasel. Et comme isoko ba nzoka ndeso ba tchelo loboko, ba pasteur mabe azo bendo mayele yo yaki prière pour ozo mayele comme na prière comme iso vrai zoba. Donc makamno nyonso bébé donc pour na place au kosambela donc Emmanuel Dodi le prophète azana so okena les affranchis na limité okokuta ye wana to senga rabatu pena ba kende. Donc nation na Kimbondo na Alphonse et pas na le pasteur Alphonse Kayenga okoya kozwa enseignement spirituel no ya bien et puis sans oublier pasteur de la foi radio télé message vie. Avant de commencer nazo lobana ba batunyo so bauti so ba diplôme concours ya bourse eza ya lokuta te eza ya concours ya bourse aussi. Donc diplôme aux un diplôme d'état na yo. OK. À partir à 18 ans tina 29 ans. Au sombi ticket na yo na OK na gare centrale na bureau ya univers officiel. Référence Soficom. Au koti wana au mona bureau ya univers officiel. OK kana $5 na yo. Donc ba ko supporter na nyonso. OK. Donc tirage eza le 11 décembre na Athénée de la Gombe. Donc au sombi billet na yo $5. Donc Soficom au viré kana Soficom wana au mona immeuble elandi bureau ya univers officiel eza wana au sombi ticket na yo $5. Aux élis le 11 décembre OK na Athénée de la Gombe tirage eza wana donc bato bazana posa ba kende Turquie kotanga okende Canada kotanga okende na Chypre kotanga oye bien donc bourse ya solo donc ya kokosa te numéro na biso ezali kaka plus 243 81 plus 243 81. Attendez, excusez-moi, il faut chercher les numéros. Oui, excusez-moi, vraiment chez Djonga D, Djonga Fongoli sur restaurant 81 25 91 545. 80 plus 243 81 25 91 545. Donc boya ebele ozwa bourse na okino tanga ba parents tam soza na mbongo te $5 kaka et matisi avion tout temps. Merci Ken Piana. Merci Manique de John. Après stade totambola ba carnaval. En tout cas musala to sala ki to moni vraiment et pesi ba résultat bien parce que zambala liboso tozwa charge ya kosala promotion à stade Manique de John. Parce que to mona ka ba stade ndenge beta to kota ba stade mais biso zambala liboso to sala promotion ya stade. Plein au fallait pour passer là qui libanda plein kati plein place ya koti na libanda kuna na prince plein balobi esalema nanu te ezambala ya liboso mais génération oyo esali promotion wana eza biso nde tosali promotion esalaki yo ndenge nini na nzoto oyokaki chair de poule ou bien osantaki yango kaka normal Ken Piana nga nazoloba toujours bosengaki biso kopo ya mai topesi bino bidon ya 25 litres bosengaki biso 80 000 places topesi bino yango x3 donc fali elengi na ye po lelo aza artiste o Ken Piana alakisi baartiste nyonso bakoma bagrand donc il a rêvé tellement grand alakisi bango nyonso bakoma bagrand. Quand tu fais la musique bamiso basala musique Ken Piana po azala kaka koyemba mpona basala mike ayemba mpona bafan na ye mais bato mosusu basala musique po akomanisi bamanuji bangu banani bayusundu Alpha Blondy Selif Keita donc bareva grand basala musique te kaka mpona
amuser ba fanatique pour ba bina kate ba sali musique pour ba lobela mboka na ye culture ya mboka na ye donc fali ateki culture ya Congo ozo comprendre yango moni même ba lokonda ba pesier pouvoir que ateki culture na bango na libanda aucun bénéfice moni le photo solo là photo sala o eze misote mais en cause oui que oza parmi ba femmes sages vraiment en dehors ya ba délire na biso to sala ba polémique oza quand même mutu ya mayele mutu na vraiment esala trop otanga ba artiste musicien ya minene ya Afrique o baza parmi ba icône o basala trop na musique ya Afrique mais chaque leader to yebeli azana genre né ya musique oyo abetelaka soko yoki Alpha Blondy to bien na style reggae soko yoki Salif Keita to yebi genre ya musique na ye Lucky Dube to yebi pe style ya musique na ya betaka lelo tangeli biso pe lobi fali pe aza parmi bato bazokende na ba lignée wana lelo pourquoi ba comme taxer musique ya fali comme monotonie tandis que fali pe aza na moi genre ya musique na ye o azobeta nenga ya bato o cité ba kombo wana okolo bani na bato yo balite ya kanda bato ya ndeko na biso ba bureau surtout ya ndeko na biso fere oyo bazo sala critique ya musique ya fali keza monotonie Ken Piana si tu vois les gens parler comme ça parce qu'il manque d'arguments pour critiquer Fali. Maintenant, bah manquer d'arguments. Tu vois qu'après Stade des Martyrs, bon, aux arguments ont critiqué Bissot. Bon, comment on a faute parce que tellement bah très bien et c'est belé. Bon, comme il là, au moins ni moi na maïele, so bah comment il les fautes, bah comment t'as là? Est-ce que il fallait zalana accent aigu, ok accent aigu et à faute c'était. Il y a un monde bango bah. Est-ce que style ya musique ya muteza? Mutu na mutu aza. Ce qui manique au salle émission. Au sentir manique pour koloba na les côtés na internet. Voilà. Ce qui musique ya Empire Bakuba, to loba o eza Empire Bakuba. Si ko bino bolingi Fali atika. Tik na ye atika. Ndenge na ya koyembela atika ndenge na ya ko se présenter akoma ko se présenter donc ceux qui va nini victime ebeti toyo kaneti sai comme tezobeta mutu na mutu azana ndenge na so azoyemba obiki no oyo nani o musique ya Kester mutu na mutu azana tik na ye la musique c'est comme ça mais manique déjà quand la Fali pour pas faire communauté na des genre des styles la musique Fali azana na des styles azana rumba azana tokos world tokos c'est ya world style ya libana donc na tokos asangisa afrobeat asangisa rumba congolaise asangisa na mbonda na bina culture na biso nyonso eza na tokos ozomona na rumba abetaka rumba na ye normal ndenge tobetaka rumba congolaise oyo ya indépendance comment moto abeta des genres ya musique des styles c'est comment ba benga monotonie est-ce que ça bango bato bazanga mayele ou bien yango kiti na ebande na lobi awa ils sont en train de manquer les arguments pour critiquer donc bazo zanga place à critiquer ba komi ko lukele ba faute ya oluka Fali a okeno ye manatiki ya na kopesa exemple ya parce que totangi ba koma ba orchestre bato et koma ba problème Fali a oye manatiki ya modogo ndeni mutu na mutu azana tik na ye donc tangu a neti daju soka oyebi ke wana daju ozo comprendre Gims pe azana ndenge na ye ozo mona c'est ça wana bazo luka ba bango ku ba bato Holanda te eloko bolobaki botiela biso kao boloba ngo suste ezaki martyr Mané de John obeto soulever pour moko ya bien to monaka Fali ko sala nyonso to ko sala mais bato bazala lo babetane martyr potondi mayo voilà mais martyr a retourné ngo a sali plein o sale mananu te nalité a sali conférence awa ote akomi ko banga akomi ko changer maloba Manique de John na ba Ken Piana bo komi ko changer ma pour ke bo sala mpiaka au lieu que to pesa bango 80 000 places to pesa 80 000 places to pesa bango ngo 3 fois lelo oyo ngana on comprend te lo belande likama mpiaka o to sala na martyr voilà omoni mpiaka biso se na martyr bato akoti il faut que le mpiaka kasi fallait pas ça dans discours que mpiaka salema ça dans discours ya mpiaka boko ça discours en mpiaka te
bon le banam pia oh na martyr kenobi que to salim pia ka que to salim vrai to salim pia ka na biso de rompo wileri ti rompo gambela ancien combattant mulongo banda na victoire na sayo to si pendant première stade en tout cas côté wana vraiment makabatu na mona debesi argument asali soki maison de disque ezana ndenge nango etiaka plateau nango yo que le na maison de disque caché ndenge batiela plateau na bango façon na batiela plateau na ba changer pour mutu moko ya mboka na biso asape plateau ya modèle wana musicien moko ayemba bongo ba changer bango ba mindele ndenge na ba musicien nyonso ba ya oh ba nani oh ba buna boy ba yemba ndenge wana na plateau na bango motif na bango ezaka vert fond na bango ezalaka vert voilà Mani de John na stade wana malgré to lobeli yango parce que to sauter tape wana po wana comme déjà histoire etikali gravé moment ni ne sepelisaki yo na kati ya stade parce que ozalaki na kati ken nga moment esepelisa ngai eza l'air nazotala na 17h déjà stade déjà plein mais balobi 80 000 personnes bauta njili bazoya mais stade déjà plein 80 000 places déjà que c'est parce que stade etondaki de à 13h donc 13h déjà stade plein. Si on a 17h, bah oui, c'est 80 000 personnes mususu non bah non libanda. Bah outi bah outanjili bah zoya groupe na ekota si place na fuka même pena na binzambe merci pour confondre bah ini na biso. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingo sala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon pona bato oyo wongo sala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo Alolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani c'est quoi ce qui est mal banzembo na biso ezobima oleba betali solo ya podium na biso ndenge ezaki mabe oleba betali solo ndenge tosaki mpiaka bo betali bokomi ko luka ndeni bolo ba biso keno tosali monotonie na nini mutu na mutana timbre na ya musique. C'est pour la première fois tout le monde a concert et à stade podium va décorer en na place va mannequin va défiler. Voilà. Donc on sentit pena que kolon va podium. Oye au côté na public mais podium il paye au côté na public batiaki. Batiaki kasi ndenge za ka concert. Mutu moko te atikala ozo idée. Ndenge za concert ndenge bando za concert Michael Jackson. Donc podium eza boye, la musicien boye. Donc musicien à cause azana facilité ya poussa pour nzela wana, musicien na facilité comme ti place publique eza akongunza mape. À côté pe na kati ya public. Organisation mindele. Voilà, mais Mani de John nandenga ve mataki wana banderole etambo alikolo. Obike ba stratégie promotion na esa mate. To mona ngo kaka na série ya Moleka Nzola vote Moleka wana eza makamba politique. Une fois kaka. Mais Mani de John. Mais na musique mutaliboso asali promotion ya komatisa. Avion likolo na banderole na ilumina ezaka fa. Obike na bula net so na tunyo moment fort. Oh pena pesa que plaisir. Na bula ke otangela nga Prince Babia era mataki parce que zambala liboso amata na spectacle munene so na kati ya stade. Moi ba stade to mona que ba mettre games pena tondisi plein na kati plein libanda. Siko Prince Babia ba matisi deux fois. Wana siko follow bananga wana question faut poser nga émotion na nga. Émotion na yo siko yo. Émotion na. Prince amataki na ba master na ya Vodacom best the best.
tant bataille kuna na ba master na Vodacom na mona ki bato balobaka te eza Vodacom tamati bango ngai émotion na ngai l'air prince amati na ba père na ba papa na ye azoyemba angazwa micro bando yemba micro wana fali longoli micro na zwi micro na ye et ça là qui au passe dans motema te et ça là qui au chair de poule te manique de gens tant on a fait émotion na kota la papa micro apesi asimbi na liboko atindiki liba boost donc a booster kota la papa leki azopesa siko mwana pouvoir na miso ya bato o ba moto ba bimisa 4e ye wana ba booster elle sait qu'elle est liboso no apesi micro na ye ne sala inga ken piana na yoka joie moko na mutema na nga na bi to sala na mabete OK nga pena na olo bango na ba ki même na émission na Shadrach makambu ya nini concours à prince concert à martyr audio mwande prince amataki était nga makasi était honnête nini était nga na ndenge ke il faut pas se laisser emporter par la colère. OK On a la fallu on a le bac na lekie na moto so ba telemsinga na omela ye na ota la falisi oyo apesi mwana honneur ya modèle wana eza honneur prince ayeba na ina na concours mais Martin nde muté tombolié maman na valeur na donc martyr et tombolié yango au moins na comme éviter même que ça ba émission na ba chaîne ebele na comme pour na ça na muté émission il faut que nous amuta mayele voilà pour ba question impertinente yango nde et même biso so nde ni donc et la kisinga pepena na mituninga mona kati na ngai ba ya sala fali nini bolingo ya makasi boye parce que bolingo pena kotala mo wana eza bolingo pena peut-être un soupe fali ce qui aime ça zala été aime souba bien perdre grave bando za ba occasion bongo te mais tout le monde a pena fali considérer déjà considération ya modèle wana ya kozwa akokai koyemba na ba papa na yembi na ekaka na chorale sali vocal boba mais ya kopesa micro ya poussier liboso ke no yemba liboso au podium ezaki a fali concert ezaki a fali ye pe wana otala ka fali abeti na lipeka mani de John oui monsieur salanga mani de John ce que tomba ke na jury siko ya Vodacom fali bazalaki wana siko premier c'est fali bazalaki parmi ba jury alinga ma premier oui que la scandale nous sommes una star ya concours abma l'échec mais jour pe ya dernier jour ya concours azo ba point collecte muto abma 4e azo ba point collecte ba nyonso abma 4e ngalo na senga ka Vodacom merci mais tindika tiakal to yeba na soningeza te wana chango le passé wana ngo koma nango le passé eloko ya munene prince auti Vodacom abeti martyr na fali na numéro 1 ya mboka le numéro 1 du Congo le numéro 1 d'Afrique. OK. On comprend. Et tu as les références que non ceux qui alinga prince moi c'est Prince Babia c'est lui qui a joué au martyr avec Fali. Voilà. Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yangonde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Déjà, tokota masola c'était déjà moins belé parce que ma rambobé était belé
Tout le monde mindele ya Snap ba longwe pena ba se déplacer ba en France ba accompagner Faliti na Kinshasa ba ko remettre yé disque d'or na liboso ya population et belé bongo na stade ba ko remettre Fali disque d'or mindele bango moko ya Snap ba pesi Fali valeur na ba sal na carnaval ba yena Fali tina remise ya disque d'or devant public. Et ça là qui on donne côté la mindele on a se déplacer ba ya. Et ça là ingai bien. En tout cas, na pesi chemin Lopez Bambote Junior Okito prêtre. Hein babi chez Jongade, Jonga restaurant monsieur Fungwa misusu wana ka na Paris wana na Orgueil. Donc on a pesi félicitations à Jonga. Bita Morena la reine de Brésil. Babi Mano Noé, balobi Kevin William na kuna na Lubumbashi. Et ça là inga bien pona pour la qui saba détracteur na biso ke bon continuer ko loba mabe. Au moni critique ya lokuta o ba mensonge ba loba sur le nom de Fali. Et zo la qui ça batu ke no été ya batu ke no tika ko lobela mutu likambo yo eza lokuta po nzamba bando tombola ye. OK. Ozomona. Disque d'or tango ye babi disque d'or ya faux. Ba fingi Snap atie yango na réseaux sociaux mutu nyonso soko lingo vérifier obeti Snap omoni Fali. Teze mindela Snap ba ye bango moko babite to ke remettre ngo na mboka na yo. Comment na kata mboka na omoni Fali tembesili. Obike disque d'or wana eza album afinga magitro. Na kiso mo eloko mo amuke kaka. asala featuring et puis mikolo akangeli bato wana asala mo ba featuring colère pour nini ndeni ba plan na mo simba ya simbite ngate mnatinda yemba nangwe to so sala ba plan na yo esimbite siko ba biseke note yo neni ya ko magabu so fera na Kinshasa na ki wana tokos. OK bango te bato batindaki akendo yemba biloko esimbite. Mais biloko wana sikoyo epesi disque d'or ya vrai. Si Fali epesi disque d'or ya vrai certifié. Oyo tikalo pesa manano na disque d'or certifié. Donc etikali non éternellement que non Fali a Rosala wana. So betika ka Snap au monde na date telle na année telle Fali Poupa congolais Simba tel identité ce pesami il a eu le disque d'or certifié. OK. Félicitations à l'artiste. Félicitations Fali. Et puis tu es sous na ba trophée Afrima. Afrima o za 4e Fabimi meilleur ya Afrique francophone. Voilà. Dans l'Afrique francophone Mobimba. Fali 4e fois. 4e fois yango na Afrima. 4e fois. Mais mané de John. Pas ba faute. Biso bato sa monotonie to yaka na ba trophée biso bato sa monotonie to beta sona ba salte to komika na ba stade po ba ko beta pe na ngola kana ba stade Fali mikolo po produire il faut ka na stade Mané de John babi Fali azo beta stade déjà samedi oyo ba na stade Angola ba billet to était comme esili mais guichet a fermé to appelle na moi polémique mo ya mukeza awa to moni pe ndeko na biso artiste ferré ba tu récompensé pe na disque d'or ya meilleur son Afrique du Sud parce que nan to yoka ngote meilleur son Afrique du Sud mais son ezaka o ene ba décaler ndi ba benga ngo son ba tu ko pesa et pe nini mo za net disque d'or mais ba tu ba lobby to pesa ka félicitations kaka félicitations ba to msusu bazo seka ngo ba lobby eza copy kaka disque d'or ya Falinde pesi ba vertige wana to pesa ka félicitations to féliciter kaka biso za so ba malam biso ko ba na to féliciter loko mo so to koti Google ezomona na te na Google soko vérifier ngo ezomona na ngote parce que Fali so beti na Google Snap okuta pena disque d'or eza wana to pesa ka félicitations to boya ko swana to lina sote félicitations biso ndimaka lokwa boyeli biso ka image na mindele biso ndimaka na biso za na biso sans nini félicitations bazwa bravo na bango meilleur son en tout cas félicitations disque d'or meilleur son félicitations biso ça un problème nous ne sommes pas contre les gens biso babi baba muninga bali CP là bon biso pe meilleur son CP là félicitations artistes Mané de John obandi monde ya ba artiste yo mo beta al salon na ba 14 ans 13 ans oui ba na ba orchestre belé
mais tout le monde a ba âge wana oyo ko fréquenter ba artiste mingi ba koma ki na bango ba danseuse mingi ba kota ki wana pona koma ba danseuse ngapi ba proposant ki danseuse yo pe ba proposant ki danseuse et là ni sala oboya ki danseuse natala famille natala éducation na joaki et puis natala réputation. Cours de danse, c'est pas la même chose être danseuse. OK. Faire le cours de danse, bato danseur oyo basaka groupe. Les andé monter na mutuye mo. Tu fais France. Voilà Jenny, c'est un millionnaire. Millionnaire. Aux Azora ba contrat oui, millionnaire. Ouais, c'est l'équipe danseuse na biso nambo. Il a bien la reine d'Angleterre. Wasira leki nono ba diamant na mbongo. Ya, yo compare Jenna nono ba diamant tayo. Wasira leki meti shege toki na Angola azangeli. Angeli na miko. Habite ba bin meti shege ya viva bien na Angola wasira leki. Koko ingila. Lo bana kipekisa kenko. Pani kena nina loba. Wasi, aleki kwisi de poulet parce que kwisi de poulet za na orchestre tourna ka fort na Angola. Jenny a collé la course de poule. Qu'on compare Jenny à un millionnaire, moi on a un millionnaire, à soit caché à moins de 500 000 euros. Ah, mannequin. On est caché à mannequin. À ça la kaba clip na ba grand, na ba bourna boy, à ça la ba clip na ba nana, na ba bouba, na ba soit ba contrat minene. Jenny a un millionnaire. À ça danseuse intellectuelle. On se comprend, danseuse de danseuse professionnelle, danseuse de métier. Est-ce que non a terminé na miroir na bango ndako aningisi loketo après habiter na kene place tel non a eu diplôme té a eu certificat avec bagage intellectuel zéro ne bada na fingi ba danseuse na bisoté parce que je vous aime beaucoup. Est-ce que vous maîtrisez Makambo Solo? Oui na solo bango. Que danseuse ya mbongo na Congo à l'équipe Jenny Azate. Azate danseuse ya mbongo na Congo à l'équipe Jenny Azate. A chanter ce que toi l'équipe. Depuis Mosala qui danseuse et banda. Na génération ya ba Jenny chanteuse okuta l'équipe Azate. Et bon danseuse. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kati. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bon Manik de John tomoni réseaux sociaux tomboki ozongsi barankini akala que nono ba diamant pe azala bimana babia. Nono ba diamant ba mana babia, nono ba miet shege ba mana babia. Bon ezama kambo ba yebi ngo, ezama kambo na okosa. Est-ce que yo no kutaki babia bimaka na bango yo beta musinzo bien bango ba kutaki ona babia. Bango ba kutanga na shokoro bango ba kutanga dans na boti mwana. Yo kutanga de shokoro azala de na quartier. Azala déjà na quartier la déjà kuna ba nono ba diamant déjà kuna. De mieta mando wana mieta pa nani awa racha kula que son âme repose en paix. Parce que tout le monde a un clip à V12 hein. Malembe wana azala de na babia. Wana za de na babia. Ah, wana de na babia. V12 na de na babia. Ngaza na babia fa magie. Ake poto magie bakangie atikali. Aïe, na V12, tu continues libala. Parce que non, pas diamant sur la rana bien. C'est moi qui explique à l'objet. Maniki aza muto ya rotia trouble. Ya kolinga mibali na biso ya ba musicien. Mibali na bonisi banani. Nga kolinga somono te somono a mbali na kolinga te somono a PV. Mais somono c'est rien na zae boga na quartier là. Quand on a bien kolinga te pas aki PV. Ba somono ba uté parage biso to bana bandal. Mais ba bio pas appel libala net ya Suzuki ba série wana. Libala Suzuki. Voilà.
Bon, non, il faut na bandelo tout na Suzuki. Soki azala na fimo na orchestre. Ngai. Yo tchad maman na désordre na foyer Suzuki. On a habité ndenge tozo karaka. Makambu ndenge ezobima. Mensonge. Bon maningi yo koza moi c'est Suzuki te. Ba série wana. Suzuki azala moi mobile ya na. Omani biso basi reconnu to bande ko sola bien. OK. Suzuki azaka moi c'est mobile série wana azaka nini moi c'est ya mobile ya Pimbo. Pimbo. Ouais bato tonga ya biso mwana bumu ngana Pimbo to bande sola bien. OK. Vous comprenez? Les bukabuya azaka nani nani mobile ya moi c'est bande va na ville ya Pembe to bande benge mamu. OK. Bande sola bien. On se comprend. Biso basi ba misé to bando sola be ba da 16 de bando linga ba. Non ayebi combien de fois na beta ye na banda likola bada. Ayebi yango. Da bobundana non ti na banso. Na ko na na beta ye. Ko beta pena boya ko beta bango. Mieta yebi na oshwe. To bunanga shege ngana ngalo kuta. Wana camarade nga pe Coco Maria akomi mo salebu. On se comprend. Ba danser simi balé o balanda na ba beza lo kwa nona miete za te après nani miete tanga yo koma mwasi ya nani aben yake nani Monsieur le passe te ayo koma mwasi ya depuis tu savane nda yotika shoko histoire na zolo ba eza vrai sans mensonge sans nini. Est-ce que Maningi de John ezalaika ba soupçon yo ki okeko bunda ou bien okanga pe avec preuve boye okuti non na ba bia quelque part. Est-ce que na ko bunisa mutu pona soupçon? On pas na ko bunisa mutu pona soupçon. Donc kanga pena bo ba preuve pena bo. Ba preuve ezali na kanga bango nona bimana ba miette kutu ya koloba te donc eyeba ka ke no miette na ba baza moi c'est mobile. Da miette bimana ba bia plusieurs fois pena zo kanga na. Ba kenda ba voyage ba songa. Ba bia sa mobile yo. Oye ba bia sa ndeni. Soit bimana moi c'est obeta li solo. Yema mu dala nanga ingali nanga abanda ko bombela ya sa ko. Na babia pesa la bongo. Yo yebi sokorote. Azala kangela ko tsonjoka. Agangela ngalo bi meken. Bino nde bo pia njora mutu makasi. Est-ce que kisi njora koza mission? Bo benge pe leader kisi njora. Babia zaki alingi mwasi. Au banda bani kuta sona kole na ningi se na chepe. Ngate yemo mtafuta ko tellement nikina lala ki bona zaki na nona boy al banda ko bomba elote. Il était comme ça. Babia zaki au fin au terme ça bino 5. O azama kata kota na kata voiture. Ngaza ba tawana te. Bo sanoki. O moni ki ama kasi mo akota na kata voiture. Once ko bo terminer na zama kasi. Nani owe. Ngaba ndolo belote na kana kanga pesa la voiture. Nana posa okota te yo pesa nga kaki. Tellement ngana banota mona groupe. Coco Ingila, Coco Maria, nani tosota na Bibi Chomanga, on se comprend. Banota mona groupe nanga et puis j'étais nazaki na force de frappe. Na banda ko bunda makasi. Ngazaki so meki na ko ina nzoto mba. Pourquoi de la sobete la so de solo ayebi yo depuis R ozokola. Na de la sobo eba na ndeni. Coco di la so na yebi ka nde to tambolaka. Non mais ya yeba okala lobi Maningi de John bomo na ebo ete ba patron bazala landa Maningi de John azala force ya ko bunda na za ezate keno na zo loba omo ngande na zabo eken piana na beta maso na bani na bina banda ko beta masolo ya mibali tete ke de pena série Maningi de John teke ba malembe o ba bima o ba sambo balanda mibali basi ebele ba beta mbele na mongo tolo na mani mobali na yo azaka mbwana nga azaka ko considérer te. Et là, prêtre toga na. Azala ku considérer tazaka ndembwa. Akande molandi penza. Ti azofuka mais la Maningi de John. Déjà nazaki fille oh ya nature déjà. Je parlais bien français à cette époque. J'avais une belle taille, je dormais pas chez les gens, je vivais très bien, je demandais pas l'argent aux hommes. C'est quoi papa m'so akufi c'est quoi na tika na héritage. Moi papa m'so akufi na tika na héritage c'est quoi ya bien, na bien na bande ko na poto, na za na bagage intellectuel na wana bande belé bazaka ba illettré français zaka luxe. Nga ce qu'on ba français neti mundele. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Ben Anya Star à Lobby Manning de John. Marambozo lobana ezaka biloba lobande zo salo zo Anya bez na kombo na ye ya tikala kozala diverger na musique ko luka bez na kombo na yo te oye binenge kokoma ya futela obiye ba uti album na bango tango uti mboka oye okanisa kite mapeko ya ba uti na papa wemba poto ba yeke sona réponse en paix ba Anya baba wana siko ba liba na ya Lambert abandi ko so ba danseuse koko ingila azolelo zo luka ni na kombo na zo luka bez. Comment il a foutu la étiquette à côté de la taxi à Bimouyo. Ozamu oyebi ozamu la mukezora ndako. Ozula danini. Yango mwana wa muke ozuya koluka nini. Okonfanda pa na bi. Da yaka na ki danseuse a mineur nanu makasi. Oh mwana muke. Ani danseuse na ba 10 ans. 10 ans. Ah Mani de John yo pe 10 ans. Ben oui, ba 10 ans ba 12 ans. Entre a comment il 13 té. 13 té. Si maman na bango ya ka tike mo. Da mère andi mwana bazo bengana ti maman na lelo ba oloba keno ba leader ba ne ko s'abuser na bango mensonge nani Sandra li na ba beauté tango aye quartier latin concert à liboso abeta na Inter ministre ivoirien moko na ebine kombo na été aye atala concert wana azo en Côte d'Ivoire atindela Sandra avion ba ya kozwa Sandra jet oyebi yango ba ya kozwa Sandra ba kena ye batuna ministre atuni na bala yo Sandra Boya abila okene ko bina ngazana na posa bala te siko lelo cuisse de poulet azolo ba fi cuisse de poulet yo portugais oyekoli ezaka keno ko sisi na portugais dans portugais yo yekoli ka ezaki over chopade so ki a chopra yo yekoli ka ya wana na mane de abeta ba réalité à vie na abeta ba réalité à vie na ya beta quartier la tête a exposé Kofite le kuta a exposé Kofite bana wana ba danser so mamuni bana osala a ko séduire leader tia ko sona kisi po linga leader lelo ba linga ba finga ba leader pourquoi a séduire leader tia ko so kisi po leader a linga e ming po tika ka voyage te obika mobile na ye bomi libala koti akoti kuna peut-être yango ezo créer moi conflit mobile na ye azala chef d'orchestre atiki orchestre na Angola akomi na quartier la terre yango nde soyez mais c'est normal ça asala pas même une année asa so ba 9 mois so kosa que confirme de so chapeau sur le kuta c'est bon ba ministre ba lingana kana ba secrétaire na bango na église ba sœur na ba frère ba olingana et bon siko eloko asika yo yela biso soki danser za lingana musicien eloko siko yo loba keno ba nini il fallait Koffi Olomide apes ayela kabino mibali baba bino yo longo e pa na bino yo ko la samutaka na po ba Koffi Olomide comme commissionnaire au kilo mibali mais pas ni okotika ka côté avion absolu atanga pe ba place toi les kaki atanga ki bango surtout a exposer Koffi makasi a oubien na quartier la tente atika ko salir Koffi Olomide na nenga mabete ngane na zabo yebi keno na côté la raviete po ngana vie bi kenda ka benda ekenda keba mais na lo bande vérité côté ko si de poulet est-ce qu'on s'appelle na sepelité na ba propos wana ko exposer papa mukolo da batika pe fe mbulu afanda mwa kimia bino mo boyaka bopanzela ba mise makolo boy bobosani bolata ka leçon te bobosani mibali na biso bobande ko linga bango siko bobanda sola na biso bosenga biso ba mbongo ba mère apoko la na mbadi na mwa binda ni balata ka leçon te na yebi ko ngana yebi so kuta bongo ya na yebi ba danser obi kamana nga danser na liboso nani nani Fifi wa munene wa busa akenda ana poto
sœur na ngai. Est-ce que vous sola kana? Te na téléphone to sola te mais tant ba fois apesa nga ba condoléances. OK. Fifi. On se comprend. Vous avez na ba camarade na Fifi. Pire sœur na nga. Botala na rapé ayo tala oyo ko ye. Pire sœur na ngai, pire sœur to la ba place moko pire sœur. Pire sœur na nga. Nani ke yo ebani wa muta histoire. Pire sœur na nga. Na za yana esa ko kene. Bopana na bino nie. Nene ya. Tika ko ta masola nene après mani de John. Tika ta masola. Eh wana non na pozo te mani de John. C'est là. On m'a yana esimi, on m'a mibali na bino mona danger wana. Pona bana boti bana ba koli. So nzaki na bana mikeme na expose bango. Comment on a manike? Ba yebinga bien. Moi so exposé. So yebani bien. Tena exposé. La différence ni entre ndumba o babenga ndumba na danseuse. Ote bana différence te ndumba babenga ndumba vo ausala ngoko babiki ndumba albazo pese mbongo. Mais oya bango bazo kene kolala na ba homme marié, on se comprendre. Bazo kene zo ba kisi po batala bango na ba fanatique ba ya soutenir orchestre. Bali na bango nyos. Baza basi ya batutu. Na danseuse a valeur azate. On compte la sota 4 danseuses autres ko pesa le valeur na boka na biso. Fifi Boussa. Zina Bilao. Obi 4. Fifi Boussa, Zina Bilao, Claudine AC Milan. Et tu as les moko. Mais faut qu'il m'a débat ou ya mani de John. Il y a soit na ba danseuse. Sandraline n'a pas beauté. Sandraline n'a pas PC valeur. Non, PC valeur parce que Sandra a kena pas Nzambe. A comment ensemble? A comment ensemble la Nzambe a restauré Vinaye. OK. Non, PC valeur. Vous avez raison mani de John. Non, PC valeur. Et bon Fivette Mayamba. Azora danseuse. Na yebi na liste ba danseuse. Na moneka azo yenga ye. Te na yebi na mais to kopese moi valeur quand même. Te na yebi pas na liste ba danseuse te. Na kopese parce que d'ailleurs za danseuse wa yebana te. Mais oui, elle a dansé où? Mais à tout à tolo yepe abina kuna kaka place basanda ba uta kuna na ba kusi ba poulet. Na côté là. Et tu de poulet uta kuna te ah. Kusi de poulet yango na loba place au défendre bien avant de solo te. Je te salue. On te pas comme pas mais place au de solo. Je te salue na pesi Lisa Kaza Lisa na pesi Kaza Dimbote na pesi Lisa Bileka na États-Unis na pesi Bambote Belé Bella Kabe a petit na nga ya kati la belle Mané de John ta poitrine ya Boakama. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Neo Tam Tam, Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Mané de John, ba page et yindi, tout le monde est qu'on a biso néné ya, et zappé à ko yindi là parce que a vu photo na ona photo JDT a tient na page na ye. Manik na fani na ombule belé. Na yo comprendre que Manik de John ozala bombela ngai le côté mais na moni c'est comme si ozala ko sanga ipena. Donc tika nga na fongwa maken nga na kola boy nga na sala boy Manik de John yo kaka. Ok, au fond, on a une page dans mon cœur. Mani, piano. Quand on a yo kaka ki ozalaka na vierge. Okuta na babi ya chokoro na couloir wana soki ya maya kauka na matonge. Babi ya mutadi boso de vierge yo. Lelo envoyé que babi ya ye mutadi vierge yo te.
yo mobali no liboso zo na avenue Kimvunda bango bazala fana na numéro 60 comme biso 61 bango 72 bino 61 bango 72 obi kenga ka so sala en théâtre mais au tangi suna mais oui et à théâtre manager vrai ou faux yo bima na JDT mobali nanga ya liboso ya musicien za ya Jackie na ba musicien nyoso a Congo mobali nanga liboso ya musicien za Jackie seri ya nganga nzambe wada ya kuna sina boti Jonathan wa Jonathan si ou asa papa Jonathan muta de Vierjanga donc ezala nango babiate mobali nanga liboso ya musicien bon siko ba mona ya Jackie grave tala si ya Jackie ba ta la beauté asa nango ba spé de la nango mani beauté si là c'est on a coup de bazar qui to connaît moi na popi ya Jackie coup de beauté si là c'est on ta qui toko ya kitoko est-ce que mani ezalaki bolingo normal kaka ya ndenge ezalaka copain na ngai bolinga koyiba na kaka Paris c'est nganga nzambe bayina ba Marie Paul copain na nga déjà na kola de na misu na alingi yo déjà ye déjà za mwana poto ye ko mais oui ayito yebana déjà va ke poto yebana ki ya quartier pour bango na 61 bango na 72 baluba pembe datia kolo za mukeshi de kayebaki yo ya na mado ya nani ya papi mulopo ya o abala nani cousine nga juju oyebi na kombo ya papa bango na yebi bango na yebi kutu na papa na baya Jackie na yebi etatu na mama baya Jackie mamu na yebi ye siko bozala sala bolingo ya kobatama ou bien tango azaki na kisa tozali bolingo te toyeko linga na tango ya wuti poto aye na Marie Paul okay ya ona abi mobile na nga ya liboso ya musicien moi papa na so akufi nga na boti pe déjà Jonathan moto mso pa roza mobile no me azo kazobi maintenant te na yebi soki mobile na nga liboso ya musicien na lobi boy moto mso pa roza la mobile na yo mazo ba occasion ya kobima na yo pete kasi yango nazoloba te parce que faut to sala mobali na bango na soki na lobi mobali na nga donc azaki tozaki pena intime na nyonso to on a tout fait mobali na nga ba par bon na passé osoki moi temps oumela na passé wana penza ko na temps na to vanda penza ko ata ba 1 année 2 ans ba ay ko tikala pe azongi kivunde pa na bango to komi ko bati après nga na yo sana mama na ndenga après na ko linga ba est-ce que zoka pe ba mo ba promesse que juste état zo promettre yo pe que de John voilà te dans abo linga ya sentiment ya quartier que de John azana ba John na e juste te pe na ba momi na e mais beaucoup tanaka moi ba soir bongo te tozaka pena copain copine aovana na diplomate na yaka ti après tant toyaka okabona tanga yo lingande mwana ba chacho yaka linga leki ya mwasi ya chacho mbala nde toyaka okabona ngapela kema kamna nde place ngana kena kolingela babia bongo seka munene bongo Manique de John ngana to fandita ebele boye Manique de John tala ken piana ya na ebisonga bomoni ba mibali o bato abetela batolo ako comprendre ba mibali ebele o bato babeta o mobali nanga mona talenga viende nini via yebi ke non na bengana ekuti nde ya obengana mais moi snipe na mobali na bengana ya obengana so this Manique de John na bande des pouvoir vrai Manique de John est-ce que ndemo za boye bato ba bika histoire ya babia awo bimisi komba JDT ye lisusu est-ce que lobi okuna to yoka esu kombo musote to lobi bongo pona to bon tokende ka lisolo datolo ba Manique de John kitoko nyonso zala na ngonde ba beta Manique de John soki aleki ozala paniquer ba quartier da yo bato bazala lingo ka ba musicien ya ba orchestre leader moko atikala otya misute na musique ya na posa tanga bakoma batu te soto bito tanga ba leader mususu ekoma boyo te na posa te ya lelo na biso kaka na ba leader na ba musicien ya kolinga kutu teke na olinge me aolinga nga aolanda nga tina bengani ya obengana ba leader o basala pe succès grave pe ke olanda biso ebi ke na so ta l'émission oyebi ke no pecho na bengana nga abengana nga ya obengana place o ta émission oyebi te ya oyebi ke pecho na bengana nga ya obengana sia be boyebi yana bana basi beleken basa na lisolo bimisi Manique de John toke indépendant na ndenga logique est-ce que ko créer trouble te na foyer ya vena biso JDT makambo kala ya banone quelque mois si so besela ngozwa na tango za zoba bongo po ani obimisi oka na moment o tango ba bi makambo ya ba musicien na mobali nanga liboso ya musicien ya babia te mobali nanga ya liboso ya musicien za Jacques siko bato ba finga JDT ba bi comment JDT ko bi mana mwasi
neti manike nayebi te soki bango bato baofinga baojuge ndenge nini nayebi te parce que bato baofinga nga yango na mitu kala na lelo eza bato baofinga nga est-ce que yo lekinga yo lekinga po yo ana chance te po mobali kuto na ane siko yo aolingo te aleki mobali no musika wana mobali mosusu sikoyo bonaza na mobali te ndeni bonaza na mobali tofandaka na yo tomona na biso mobali yango te manike dejo tofandaka na yo omelaka sikre na yo kutu kala bato bazala loba manike amelaka boye me manike lelo ata bia kosimbaka ozonga mpena mutu normal manike sikoyo mibali yango tomonaka na bango te ndeni tozala na mosu ti 23h kende nakoda nde naza boye avant nalakisa mobali il faut azala mobali oyo abalinga parce que bana bakoli mpo na respect ya bana na evita mambo ebele kodécouche na découchaka te donc naa na koma vie privée nanga mpe na koma osala yango en cachette makasi parce que naa na bana bakoli ozomona mpo nalakisa boye mwana mobali soki olakisi eloko mobali mosolo bena mobali mosolo considéré o mama ndumba apesa valeur te mais eloko na oyebisa yo ezala balider ya baorchestre balider kuna bengana nde ya obengana ngai banda obengana bato oyeba na voiture na bengani yo qu'est-ce que tu fais chez nous qu'est-ce que tu es venu foutre ici va-t'en j'ai pas besoin de toi va-t'en si quand tu as bachile te alingi mwasi lokola ngai mwasi okwanga yo lekinga ayaya moi j'ai 46 ans tande na 46 ans na sel mambo ebele otanga na bacommentaire eza koyinda oyo kosala te nasali makambo ebele oyo kosala te naleka na addiction oyo kuta okoka te ozo comprendre nga naleka na addiction mais je me maintiens yo leka mekoma koko mais nga naka jeune nakenda carnaval afali na matina na fenêtre ya jipaken na manique de John na succès danger na internet na influenceuse à makasi siko tango omona Jackie ya TV nga na yebi Jackie très bien il y a très awa to moni na commentaire vient les news à Jackie balobi mibali nyonso manique de John abimana bango ya ba musicien ba carrière na bango et ka neti ba carrière na bango nyonso to ekufa mibali nyonso neti na baika mobile na mana miseka ka Jackie après na kena babc tanga sikona ni ndimaki o msuba déranger kaka wana msuba déranger kaka na obengana nga bango ngaza na fio aza mbongo na ye avanda pa na bango aza papa na ya kufi aza bien aza bandekole na poto ne sais pas na za besoin okangana na mutu te voilà mosusu alobi est-ce que manique de John ozalaki obligé vraiment ya kobimisa secret oyo parce que oyo bongo eza secret eza passé mokili etikala ekoyeba ngo te yo eza passé bato mosusu balobi jide te na moment oyo secret oyo ekomelise voir même poisson ya bato bayeba ke ye azalaka ex ya manique de John mais c'est poisson tesali ekutu bien ex a star ex-star c'est comme Maniki azatanga mobile te Maniki atanga mobile te matangi so courage atanga JDT ane utena wapi tanga tuninga est-ce que na Shadow tuninga est-ce que na musique obimaka kana na babia nga habité na bima pe na mobile nanga liboso ya musicien eza JDT apona kena choko il va me pas déranger na quartier va déranger un peu mais c'est pas temps bango parce que on a eu rien à faire OK mais ba leader rebelle va déranger parce que na fille à danger na ta mini ya mukuse na makolo milai na loba français bien na ta talent je m'exprime bien je me tiens bien devant les gens na ba cocktail à part ezaka musicien te na kuta na ba ministre ba jika ku koloba te ozo comprendre ba jika ku koloba te ya Jim Kelenge ya Jim Mukelenge susu non, yo pese exemple na yo non pese exemple ya Jimmy Mukelenge batu azo comprendre ba msupe ba koma ba député ba Jean-Claude Mvwemba excellence Jean-Claude Mvwemba bon ba vie na ngai ozo comprendre excellence nani ngai na binote nga fréquenta millier bien yango mani gabi ka bi misaba kombo na loyenge na yepe na internet na salle pe succès makasi excellence nani okutoba ya Jean-Claude Mvwemba ya na okala viens na nga quartier viens na nga quartier viens na nga viens na kala te viens na ngai ba viens na nga ba Yula boss ba Kuli Yula boss Yula boss
Francis Roy de Gaulle. Francis Roy de Gaulle. Eric Kenzo. Eric Kenzo. Deble Kinanga. Deble Kinanga. Eric Yombe. Eric Yombe. Bana poto. Azaa. Azaa poto Kishasa. Ah, ba viens no kala. Ba viens ngai. Ba ya tobana benga ba mon père. Papa biso. Maman ni ko biso bana benga ba onyo so libani nyonso ba papa. Po biso zanga ba papa. Daniel so tanya na ba père na. Biso ba orphelin. Ba orphelin, orpheline. Biso ba kamana ba orpheline. So to kutena mobile lingi biso. Maman ni ko zana tina. Ba ya Richard Mbala, Chacho Mbala, ya Richard. Chacho ko. Ya Chacho Mbala. Richard Mbala. Viens na okala. Viens na quartier. Viens na quartier. Pas mon père. Mani ko zana po so ziki c'est internet. Ou bien au sala théâtre. Oh, non, ba dédicace ka ya ba vie. Mais ba vie kaka. Ba vie ba belé. Ba belé. Faut dédicacer ba vie no kala, na nyo c'est ça bien. Ba belé. Ba belé. Ba mukishimwa na lunda ba vie. Mukishimwa na lunda. Ba vie océan janzo pe. Ba océan janzo pe ba vie. Ah ba vie, wana pena na yebi pena wana pena vie penazo. Aye nga pena yebi ka. Apoya makasi. Apoya mena yebi pena wana vie na yo. Moni, ya nango ka ba faire, biso benga ngo ba faire. Donc na ba diamantver, vient na yeba na avec notre Chacho Mbala. Wana ya na yo. Wana vient na Chacho ya Richard. Ya Richard, comment ya Richard? Na batu ba yembela banzembo sikoyo. Na batu yembela banzembo Jimmy Mukelenge. Jimmy Mukelenge, vient na yo kaka. Vient na nga. Ya mon père. Da ya pena kat. Bango tu ba père. Jim ba vient na nga, ba vient na nga ba musheni, ba vient na nga. En tout cas, Mané des gens, tu as sauté page dans mon page. Oh. Page. Nani Jim Kelenge, Mouchen, ba vienanga. Ba vienanga pa ba viena biso staff. Ba viena pena. Ba Francis Roy de Gaulle, ba Yula Balls. Ozomona. Ba biso pe ba kufi. Zoma ba pe okete ba kufi, ba tebele pe ba kufi ozomona. Mais ozo regretter na ndengo bimisi makamba ju de tepo. To moni page nyonso c'est comme yo na yo Manique de John. Yo na yo pena donc to éviter ya Jackie ba tchai na page kala. Na pie makambu. Ex pena makambu ko. Ex star. Ex ya nani? Ya star. Ya star. Tasiko na minito. Da kolinga star ezala bien. Na minito nga leki ya Jackie na succès. Siko zongisi. Na zongisi. Ola musi ya Jackie. Ya Jackie. Papi Molopwe. Da so bimaka na yo te alinga zonga la page te. Na minute tana beti so na ngai on zongisi na page. Taka balobela ekala mais bon mané déjà c'est na ti ya Jackie pe baluki aleki a ignorer makambo nyonso tozolo. Ayenda oyeba. Ayebe akosa. Aboboya na epa lobi Manique de John akosi na ye. Akosa bat nyonso akosa conscience nete. Mais so aza pena mutasolo wanga na ta ondima. Aiza makamba kala. Siko soki aboyi. Ozongela ye ozongela ye ba place. Ya. Ou bien soka boyi ezayi. OK. Ezayi. Mais histoire ba changer. Ba changer histoire te. Soka boyi ezape na témoin mo pa obima ba Jackie na yebi. Est-ce que ba témoin baza? Ebele. Na banda ko ezali. Ebele Marie-Paul Kouta témoin. Marie-Paul roi musicien, roi Pelé. Le roi Pelé ba Rentové na ba témoin. Rentové roi Londres. Nani oyo ba benga ke nani? Nani? Depuis tu Savané témoin. Depuis tu Savané bi ke yona jile te bozalaka. To ba tikako. Depuis tu témoin, siko ba depuis tu ba témoin. Roi Pelé. Da Marie-Paul ayebi yango. Depuis tu Marie-Paul ayebi, depuis tu ayebi ba na vana diplôme ba chambre tala na boye. Tabi na minute ya msusu basani c'est panzani na ndako aji de. Panzana. C'est panzani, c'est que moi si wana ama yele te parce que ça ma solo akala. Ba ya pe ma solo akala, ngana ezate ke oye ko panza couple na bango mais ça ba le passé. Ça ba le passé, ça ma mbakala. En tout cas, vienanga Ogi Kingombe, Sir Poli Lumumba RDC Monde. Veluison Mbata. Comment tu sais bien? Jackie balobela ekala tasko page Ex-Star. En pleurs et ça mina minto kuta comme ça peut single et ça succès. Voilà. Déjà tout le monde a peu va venir soper et bela musique total à combo to kana bota na c'est témoin so depuis soit wanga depuis choloba eza a okomani ki okosate soit wanga ni Marie-Paul olobamani ki okosate. Je salue tonton Francis. Kalombo Solution. Je salue mon petit frère JR Kassongo Mwema, mon grand frère Tom Tunine, et Balobi na États-Unis, maman Rite Claudia, les femmes sans limite, basée na convention na bango wana impact
Da mbondo o mbote alika samela kwa lobi manike pa babia na ndimite musicien so ayebiye te nga lobi na fait mbana nga liboso musicien mbana liboso musicien JDT na ko matin on na musicien ta 3 ta 4 mbana nga liboso oyeba na monde musique en tout cas mané de John to komi na biso na suka na si to regardo ba sujet ça vraiment ébélé tu as qui te fongolaka parenthèse en tout cas babi to na bourse d'études vraiment boya que nous sommes ticket na yo na bureau ya univers officiel plus 243 81 25 91 545 plus 243 81 91 25 545 il y a son billet dans univers officiel tirage est ça le 11 décembre na Athénée. En tout cas, bourse na gratuit chez Djonga. Zatikiri, Vero Kiri, Dani Pova, Bolandi biso en tout cas, et Salibiso bien, Salibiso vraiment bien. Koutanana maniké, c'est ma mayas. Moi c'est avec Nabiso mayas, donc il n'a pas sur Bambote Belé. En tout cas, Jansi mayas, Mobile c'est ma mayas. Na pesio bambote belé en tout cas Johan Salambi bolande biso mo vio giki ngombe RTL mani vraiment bolande biso joli kabelo ozoyamba fonte vraiment merci beaucoup mani des gens habité dernièrement il faut ça la nini poto boucler émission na biso ezaka passé nde ça la présent de ça la future so na passé nous aki bien on sa bien et on na bien na succès na internet so za ki bien te ozapeka bien te offensant côté étoile babota manango aura babota manango non je remercie tout le monde en tout cas bye bye merci Ken Piana merci Manik de John. Patson Mapungi, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.